Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai tokutani lisusu lelo tokomi mercredi 23 juin 2021, c'est dans quelques jours, oui, les mois va c'est terminé. Et voilà. Masolona député bandeko nangai Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azara Maputo tokobeta masolo bandeko nangai. Après la Rabobank et commis siko tembe situation à ba carte visa au bandeko bazwa ka 50 000 balles. Comme ça, il y a Ophélie. Masolona député Covid-19, Bao Basala Kakuna, 7 mois d'impayement. C'est le docteur Mouyembe qui parle parce que Yepe Abela Kiango, Solola Kiango na Christian Lusakweno, Oyope Awuchi Kobela Covid-19. Masolona député, Eza refus à renouveler le contrat à Dan Gettler. Tokope Sabino Moisson Mouké, puis il y a un nouveau bureau de l'Assemblée provinciale. Masolo, dossier. Il y a Badjip, ils allaient toujours Kolobama Mouamouke, to Kolobama Mouke Bongo Toleki na Makamusus. Prince Penge, Azope sa mot d'ordre na l'église catholique, na église protestante, a Pesi Bango ordre. Botinda Batute na Seni. Masolo Bandeko Nangai, de Toko Solo la Ndenge Tolobiwana. Bandeko Yaba 56, je voulais vous dire que j'ai fait un service, c'est depuis avant-hier que conteneur nabino yaki biloko ezawana et comme système ya que ceux qui au sali une semaine sans kotinda biloko sans kozwa biloko nayo eh ben banduko futa entreposage masolo ba mesure oyo jantini ngobila mbaka azui tokozongela yango mwa muke pour que to solo la bande konanga. Chef de l'État a se déplacé à Kena Maputo. Na rencontre wana au bazolobela sur l'aspect sécuritaire et le terrorisme en Afrique, bakolobela makambu ya mboka na biso, bakolobela makambu ya Congo, bakolobela pe bamboka mususu baza victime nango. Wana depuis akendaki est ya mboka, depuis azawana tongo midi pourquoi azana bandeko azali ko palper du doigt ba réalité ya état de siège. La réalité, il y a Est et Ambo Canabiso, le chef de l'État est là. Et parce que Bato est belé, Bazaki Koloba. Bazoloba Nini, Bazoloba ke Félix a Okendete, Alobaki a Okende. Il est là, l'Est du pays. On attendait quand même que vous puissiez réagir sur ça. Masolona de Pité Bandekonangai, Nalinina a ramassé, moi Mouké, l'actualité, et puis Toyako développé en profondeur un dossier. Lobina ebisaki bino que après nyonso ebimaki lokola ba information ya que John Numbi abimaki azaki na Zimbabwe kuna sia Longwe ainsi de suite selon les informations eza que il est dans les Katanga. Ndeko moko alobi wana ke baza ensemble na Chungu Mutanda Gédéon Obaza Kobenga Kambo. Je dois vous rappeler une chose, qu'à l'époque na dénoncé kana lobaka yango nalobi comment vous trouvez un colonel d'armée à quelle place Gédéon Azalaki ayewa nazoloba Kambo. Donc vous sentez que eloko mususu ezalaki ko saler tango makambo bandi ko changer pap akimi akei. Après un petit moment, nous avons appris. Parce que Tolandaka vidéo oyo général John Numbi à Lobaka. Alobi que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki ko apprécier rigueur naye na musala ainsi de suite. Mais ake deke balongoli ake na Katanga vandi. Batinda bato bakende ko benga ye aboya na ye. Chef de l'État bengaye aboya na ye. Chef d'état-major akita pona akende kozwa ye aboya na ye. Alobi ye aza agnoté. À un moment donné, procès band. Ba suspicion band. Babandi ko luka ye. Azomona nate. Abungi. Te mutu amakasi asasumaka. Parce que oui, côté à rigueur, il y a que le chef de l'État a dit quoi apprécier rigueur. Oui. Chef de l'État quoi apprécier. Nalobakangwa wati. John Numbi Bataille numéro 1, il y a la police. Et qu'est-ce qui s'était passé?
atia ordre quand même na transport au désordre de mon la circulation. Parce que la police babanga kaye et pas batu. Yango moni na bamboka mususu. La police a koma ko batam. Mbila abatami wana keba. La police babanga kaye. Ce qui ba moni la police, il faut batu babanga. Ce qui la police bazo banga yeli susute ezamabe. C'est là que je n'ai cessé de dire une chose. Nalobakana général Silvano Kasongo. Nalobi mon général, okokweya na mutambu ya mabe et vous allez vous fragiliser vous-même. Botie la police nanzela na condition nini. Police wana bakolalaka pona kosala makambo yango ya couvre-feu ko vana na barrière na ba checkpoint oyo botiaba. Bazana ba condition ya malamu te. Mais vous leur demandez de trop. Moutounan nzala telema ki depuis moi parce que respect même il y a heure il y a que 8 heures de travail ah ouais pas na biso to respecta kate. Policia ko la muka 4 heures du matin. Aye na place na ye wana telemi 5 heures. A kolongwa ti embouteillage kosila peut-être 21 heures. Bopesi ata eloko mon côté ezanzoto. Mais tango à côté les mandengo wana allez mutu moko aye asimbi 2000 francs. Asimbi wana. Aye penza azo commettre une contravention na ba condition wana nanko. So qui a poussé batele monsieur. Eh papa, nini wana azui téléphone apesi mutu azana sim. Filmer. Abandi ko filmer. Azui apesi mbongo. Yo kamata ye olakisi na nini? O kamati ye ona kotinde na auditora. Otinde na auditora, même auditora ngo ba komi tunate. Cette personne là que vous mettez dans ces conditions, baye musala lelo, on commence à trop ridiculiser notre police. Je ne dis pas que Batunio soit bazassin. Il y a Batunio soupe bazamabe. Vous n'allez pas réduire notre police na comportement kaka oya mabe ya malambo mona kate. Je vais vous montrer un truc. On a arrêté étranger. Bandeko wana bakeko kanga même étranger oyo bazalaka ke tozana ba konzina bino na poche. Yo kanisi batuan. Tango zoyo ka muto azo sala commentaire dans cet élément que nous allons vous mettre, bokoyoka eza Major Kasongo. Mais tango bokoyoka yo kanisi batuana bakokachi koloba na yeteke yakozwa ndenge bazwaka ba congolais nyonso. Yakozwa $100. Ya malamu tolo bakakeza malamu. Ya mabe tolobi eza mabe. Oui, eza na ba policier mususu bazali ko exagérer muto akomela. Masanga azo sala bisala sala. Mais ce n'est pas que to réduisaka, on ridiculise. Suivez-moi cet élément là. Oui. Mon Jean me respecte. Je pense que mon Jean vous avez suivi que le bar Calange était ouvert. Sur son parking, il y avait une quarantaine de véhicules. À l'intérieur, l'ambiance était totale, c'était bourré de monde, comme si rien n'était. Ainsi, vous nous avez instruit à ce que nous y remettons de l'ordre. Nous y remettons de l'ordre. Voilà ces récalcitrants. Voilà ces gens qui s'en foutent des mesures du commandant suprême. Voilà, mon Jean, ces gens qui n'obéissent pas aux lois de notre pays. Bien qu'ils s'enrichissent dans notre pays, mais n'obéissent pas aux lois de notre pays. Ils sont là et j'estime qu'ils doivent servir d'exemple. Un exemple fort qui doit interpeller tout le monde. Faire voir à chacun que la loi existe. Elle existe et doit être appliquée de tous. Et nous avons jugé bon prendre plus les travailleurs dont les Indiens que vous voyez, et les autres compatriotes congolais qui s'en foutent de tout. Ils sont là. Ils vont répondre de leurs actes conformément à la loi et chacun d'eux rendra. Voilà. Ya malamu tolo baka keza malamu. Même na ba roulage wana bozolo bazo tracasser. Na lobaka chaque jour. Il y a un papa na croisement ya venu Itaga Wileri. Ce papa là ne demande rien. Et il gagne combien?
Au Longwe Kuna, il y a un capitaine. Na croisement, il y a venu Lukusa, na oezo ou en ambassade ya Afrique du Sud. Azawan. Il travaille. Il y a la dame qui est sur Kabinda. Croisement Kabinda Willeri. Vous trouvez que Zana Batubazo Sala Nenge Tozala Kana Golbert à l'époque. Et Zana Batubazo Sala Moussala, mais Botia Bango na ba condition et Zanzoto. Pas que Tia Batu na condition yake, ce qui a simbe le comment Bino Moussala na Bino Ezanin. Il y a biso police, et ça ceux qui ont moni tenir Tobokial au filmé. Ceux qui ont moni, je ne sais pas, et le konini yamabo kuti moko langwe au bimisi aux une des images à la police. Mboko eko bonga disusute. Mais c'est pas comme ça. C'est pas possible. Et côté wana, John Numbi a tchaka ordre. Mais awe loko zoka musangai. Il s'était présenté déjà devant la justice pour un dossier Otozoloba. Yachebeya, Nayabatumisus. Mais actuellement, Bazo Lukayo, ça ne sert à rien ya kobata maternellement. Bozo sa, bozo préparer bitumba. Po bongisa. Mengana lotaka mukolo moko alidi. Delo ngana lobaka. Na lotaka mukolo moko alidi. Et le lot, ce qui est tali, j'ai posé la question hier. Responsabilité ça yanani. Kalev depuis aujourd'hui, ce qui 4 mois yango, azomo nanate, depuis abatamaki, nos services incapables de découvrir là où il est. À la Kisibino qui est un vrai flic. Et c'est la même chose, au lieu de se présenter, des places, au monito l'équipe à Touébélé. Nous, on était ici. On nous invitait quand ils voulaient, à chaque moment. Quelques invitation, convocation. Tozo kende, nalobaka na baon ke boza la sûr que muto akokim azate. Mais bino komi mbangu mbangu kokim. C'est quand même compliqué. Masolona député bande konangai, eza dossier à ba carte. Le lot dossier est bimi makasi, eza dossier à ba jeep. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Na position na zanango, même ceux qui na lobby bokolobaka que c'est parce qu'il y a za député. Alors que voici la réflexion normale à Makamba ba jeep. Problème est que ba someli ba député ba jeep, c'est une stratégie à FCC oyo batu bazali convenimé. Et pourquoi je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Dossier zaya mitu ka ba député ba ke kozwa te. Parce que na côté la bino rapporteur y Assemblée nationale. Azala qui na mandat passé, bazwa ki ba mitu ka ya $90,000. Et bimisa ki ba problème ndenge bimisa wate. Mandat oya 2006, bazwa ba mituka. Moi j'ai travaillé na RLTV et pas bien nga Roger Lumbal. J'ai vu ayakana ba jeep mibale, bazo chango ba revêtement. Ba pesa ba mituka et créer ba problème na modèle OT. Ceux qui ont une transition, ba bien nga Frank Djongo Chamba, azo kanga, bazwa ba X-Try, bazwa ba mituka et bimisa tolé boité. Pourquoi seulement les lots? Les laboratoires et FCC Zamakasi. J'ai même entendu. Parce que nous avons dit Longwa Eliezer, c'est parce que nous avons député, au lieu de Moutouk. Et ça problème à Moutouk, nous avons Moutouk, nous avons Makolote. Moutoumoko a lobby mort. Eliezer n'a pas eu. Azachi Kozwa, Tango Azaki na RTV, Azachi Kozwa transport. Oui, mais Moutou a évolué. A évolué. Nena Botamana Moutouk. Et zande au Botami au Koli, après au Sali Moussalo, aux possibilités, au Sombi Moutouk, au Sombi Lupango. Et ça beauté. Talana nous degré à réflexion. Pour yo ceux qui ont muto atambola makolo il faut muto atikala c'est pas possible. Alors on travaille pourquoi? Boye bisanga mutu moko abotama na mutuka. Oui ezana batu babotama na ba mituka ya baboti na bango. Wana nde komini. Donc olingo komisanga oyo bongeli abenga ngo eta bébé. Et puis na tuni na lobi tuna mutu ango wana. Toyebana na yena 2011, je ne sais pas 2010, 2011 ndenga lobi. Toye banana ye, nazaji kozwa transport. Mais yes, koti lelo azaka ndenga zalaka. Mais ozomi benga mutu, oza mutu te. Et il y a cette histoire là bande konangai. Tant on a zoloba, des fois vous aurez difficile à me croire parce que je suis député, je suis bénéficiaire et ami touka. Bon comment na ke te ndeko Eliezer azoloba parce que zananine. Na lobi na bino, nazo tie la bino lembi. Rapporteur de l'Assemblée na biso après nazonga. Na wuti ko pesa siki sasa ipi ete
ndako ya lisanga ya baponami ya mboka ekambamaka na mobeko. Mobeko yango etali ezali kotalisa motino bango bakosala mosala pe motino bango bakosangana. Bongo mobeko wana etiei molongo to elakisi te lokola yo moponami ya ekolo ozali kosala mosala ya kotiaka mibeko oyo ekokama mboka ta lifuta na yo ezali boye. Bongo na kati ya lifuta wana moponami ya baimboka aza na makoki ya kosomba motuka na nyongo po ete ndenge bafutaka ye na suka ya sanza soki asombi motuka na nyongo na suka ya sanza babanda kokataka ye mbongo na ye ndambo ekei na nyongo ya motuka mbongo mpe ndambo atika nango mpo bamisunga nango mpo mpe baponami ya baimboka oyebi lelo bazali penepene na baimboka. Soki mwa moto abeli esengi moponami ya mboka asunga. Soki mpe mwa bozwi matanga to lilaka moponami ya baimboka asunga. Na motuna mwa yo ndeko esengeleki ete bureau ya Assemblée nationale azwa mbongo oyo asombi mituka atia yango apesa po basomba mino na ba appareil pona kosalisa bandeko oyo bakutani na bokono ya covid. Ndeko na ngai tozali ndako inene ya bapona ya baimboka tokamamaka na mibeko. Bongo ndako oyo mobeko nango elingisi te azwa mbongo oyo ya kofuta badepute asomba na kisi te. Tozali awa na gouvernement wazali koconduire politique ya nation. Yende moto aza na makoki po yende moto azwaka misolo abatelaka misolo pe azwaka misolo akongoloko misolo. Yende aza na makoki ya kozwa misolo asomba mino asomba bapareil oyo ekoki kosala etelemela toyebundisa bokono oyo ezali kozwa bomo ya baimboka mwa mikolo ebele na bokuse ya nango wana te mbongo wana pe Assemblée nationale azwaki yango boye evandi te. Assemblée nationale asengi na société moko epesa ye mituka bongo banque moko nde adefisi Assemblée nationale mbongo po ete badepute ntango bakofuta bango baimboka bakataka bango sanza na bango mbongo ya mituka wana. Masolo oyo eningisi bato mboka eza na kaka te badepute baza na bondeko mingi epa na baimboka bato bapona bango. Ndakisa ezali kaka soki moto abeli honorable moponami biso omoni ke bakangaka motema te bayaka ntango nyonso na lisungi. Badepute bazalaki na makuta boye basangisi bakosoma motuka te ezali nde nyongo bazwi nyongo kuna na ndako ya misolo bapesi moto oyo apesaka mituka moto ya mituka azwi apesi baponami ya mboka mituka po ete bakataka bango mpe misolo ebele na suka ya sanza ebandi mpe lelo te. Eza makambo esalemaka banda kala bato baponaki bango na mibu eleka basala likambo oyo biso mpe toyei kokutana ata ngai moko nazali moponami ya mbala ya mibale na mobu eleka na mbala oyo elekaki nga mpe nazwaka Jeep Prado TX ya pembe na Congo motor nazwaka yango na nyongo te babandi kokata mbongo te bandi kokata mbongo seke tozwi yango na nyongo tosombi kosomba te. Merci mingi koloba te kanyaka epesami na baponami ya baimboka na mokonzi ya ekolo po ndenge balekisi mobeko ya mituka na landi yango te. Bongo bandeko bayebaso bazali koloba makambo oyo bazali na bosomi ya koloba makambo oyo bazali kokanisa pe komona me ezalaka na litomba mingi oloba likambo oyo oza na sikisiki nango po soki oza na sikisiki nango te makambo maso oyo koloba ekoza na ntina te mpe kovanda te. Nazali lokola molobeli ya ndako enene ya baponami ya baimboka napesi sikisiki te kanyaka epesami te epi moimboka soki azwi kanyaka abebisi mosala na ye mobimba maponami to mobeko ya bandeko oyo
oyo esalami mpona kotia ndako na milongo na ndako ya seni esalami na bosomi bwanso bayimboka batie mobeko pe bayokani bandimi kezala bongo kanyaka epesami te. Moi je suis à mon premier mandat. Oyo azoloba wana azana deuxième mandat na ye. Ezana batu basali la 3 mandats. Bazwa ba mituka wana kobanda 2006, 2011 ti awabo. Mais pourquoi ça crée un problème? Batu babosani d'abord makambo ya bakarte oyo batu bazaji kozwa mbongo. Lelo misusu yango ebimina tembet 50,000. Batu muso balobi prix wana Eliezer alobi na lobi ezo coûter soki combien? Ngana spécialiste à mituka, ngana spécialiste à mituka ta. Na spécialiste à mituka ta. Na somba ka mutuka comme un moyen de déplacement. Na koloba te ke ngana teka ka mituka na ibaka ba valeur à mituka na ibaka ta. Alors, tangu babimisi dossier ya ba carte ya ndenge nini batu bazozwa ka mbongo tolongwe na Raw Bank lelo komi na tembe ba carte misusu ya batu bazozwa ka ba $50,000 par mois na caisse à l'état 50,000 et ba luki tozwa nouvelle nini oyo koti kokunda makambu nyoso. Deuxième élément important, le Sénat a rejeté l'autorisation de poursuite. Biso la commission que moi Tambo j'ai dirigée t'autoriser pour que bandeko ba kende ko répondre ceux qui bazaba innocent justice ba amona ki bazaba innocent et créer problème sérieux ndenge tozoloba awa ceux qui bo éviter et c'est pas ici ba to belete parce que belé bazali ko s'agiter pour bazana ba dossier o ba kolandela ba yango bazoloba chasse à l'homme ezata tout ce qu'un homme aura semé il le moissonnera ndenge baloba. Mais to komi na ngonga oyo lokola ces deux grands événements problème ya carte bancaire ya $50,000 o batu bazwaka parce que to kende nanu na makamwa mituka le chef de l'état donné ba djib ya plus de $120,000 na ba papa épiscope ça n'a pas créé de tollé comme ça et bimisi ligambo wana te. Et l'agitation quand quelqu'un vous dit mutu alobi il prétend être intelligent l'équipe na télévision Eliezer aza parmi ba communicateur ya mboso na lobi muto aza mutu na et puis il prétend être intellectuel à lobi pe asilisi. Tu vas parler à M. Tambo qui est député national qui est baké kozoyer aza la communicateur dans son collègue député, c'est pas possible. D'abord eza kozanga koyeba musalango ya journalisme o to salaka M. Tambo aza consultant en communication monsieur de plusieurs sociétés ici. J'ai dit consultant en communication. Oui. Et M. Tamboué, c'est quelqu'un qui a fait preuve. Nako la kisabatu, les journalismes responsables. Mais Tango Bozoloba, il faut moins retenir. C'est un villageois qui est venu imposer une façon de voir les choses. Et ça qui va polémique la musique et la musique. La presse. Nous devons contredire Ngazate. Et ce qui moi jalousé Zali, c'est normal, c'est naturel, il faut qu'à cause de la moi jaloux pour que ose. Ngai lobby nazalaki kota même ligne. Population yé latingai. Ndeko Eliezer na yo pe ndeko Eliezer te longwa ndeko Eliezer. Yo te tozaki ko tielo mutema lelo makamwa ba jeep. C'était au pesimboa mboa boy. Natel na lobby. Est-ce que ngana ko condamner bandeko? Jamais. Bango ne mutu ba votanga. Bango ne mutu ba tinangai. Est-ce qu'il y a un député qui contrôle la Kalokolanga? C'est ça aussi, conséquence à cause de l'élu. Moutoyo va voter, à une obligation de redevabilité. Et j'ai félicité Bande Konanga, parce que ceux qui va lobby nanga te ba loba nanani. Et ça n'a pas de député à Koneka, ba ebiete, ba voter na été. Baza population, peuple azata na contrat mon côté na yé. Et nous chaque fois qu'il y a un problème, ceux qui bomoni même, dès Eliezer a lobby, oui. Eliezer a lobby parce que Eliezer n'est qu'un simple représentant à Batouane. Je ne peux jamais regretter quand le peuple me fait des remarques. N'a pas regretté à Tamuketa. Moussala batindelanga yangoan. Zoki ba moni makamwezo tambola te, il faut bazongelanga parce que ngai batinanga yi. Zoki moni ba député musu balobaka na bangote, population peuple ayebi bangote. J'ai pris place wana soki 30 minutes.
na kati ya fuli ndeko Eliezer yo te yo ba mususu na brutalité ba mususu na malamu ainsi de suite. Moi-même j'étais à pied nazali kutu na mutuka te ba yeko accompagner ngai pa ba mususu ti na biro nanga. C'est ça aussi être un élu. Un élu avant d'être tranquille te. Et puis population tango azoloba j'ai compris population bazana kanda pona nini. Balobi match ezomata. Mapa ezomata. Condition na biso ezama la mutende ko Eliezer. Makambo ya ba mituka oyo tolingi koyoka ngo te parce que biso tozali ko souffrir. Na lobi bazana raison. Mais sachez-le, problème ezaya mituka te, bo comprendre, bazo manipuler bino et pas batou. Parce que chaque législature Nathalie Sibino, babimisa ba mituka. Le président, le rapporteur de l'Assemblée vous a dit. Balingi ba condamner dossier ya carte oyo bazwa kambongo. Balingi ba condamné oyo tolobi to sali na Assemblée nationale oyo bandeko mususu basala kité. C'est ça batie en marche une machine. Yakoba na ko saboter, ce n'est pas ça. Et ça m'étonne. Tant on a zomona même bandeko na biso ya lamuka bakeko ko ya na mutambu ya manipulation ya FCC. Na lobi na zo ka chair de poule. Ils sont censés bandeko lamuka ba yebi que oyo zobima laboratoire ya FCC. Et bandeko parce que bandeko lamuka bayebi bien que nazozwa Adolphe Muzito qui est le coordonnateur lamuka nazozwa bien nanga Martin Fayulu Madidi le deux bayebi bien parce que même mandat passé mon vieux Martin azwaki mutuka to azwaki te et wana mituka wana zaki ya $90,000 $90,000. Le dossier le problème est ailleurs. Le problème est en mituka te. Il faut qu'on crée une actualité. Oyo kokunda. Oyo biso to sali na assemblée. Oyo kokunda makambo ya carte visa. Oyo batu bazwaka 50,000. Donc $50,000. Mutu azwi $50,000 par mois. Akeka kana distributeur. Papa. Abimisi 50,000. Patuana. Eza combien de mituka? Akoba na kosomba mutuka ndengo wana chaque mois. C'est quand même compliqué. Et na minute oh lobi bolanda ki ba membre ya gouvernement ya oyo uti ko bima ya Sylvestre Ilunga bakepa Jean-Michel Samalukonde ko senga mbongo bo pesa biso na minute de sortie bo pesa biso mais pourquoi les gens n'en parlent pas? Le problème est ailleurs. Le problème est à Djibté. Problème est que on devrait créer une actualité oyo koya kokunda pour que population ba mona que te bino bazo souffrir tala ba député ndenge balingi bazwa mituka. Problème est wana te. Bazo bomba ndena makambo ya carte visa $50,000 par mois bazwaka. Bazo kunande dossier ya que nous avons nous l'Assemblée nationale autorisé que bandeko na biso ba kende ko répondre devant la justice pour na makambo ba ko reprocher ba. Mais bazo tremper. Il faut activer ba mécanisme wana. Ce sont eux qui financent tous ces gens que vous voyez dans le média. Masolo. Ndekonanga Prince Penge a pesi ordre na église. Et à l'église catholique et à l'église protestante. Alobi bino botinda batute na seni wana parce que lo wana tozo sepela langote. Mon frère, moko il faut ko tambola malembe. Ozande konangai. Mais je regrette quand même ma position musuzo. Est-ce que yoza vraiment na poids ya kopesa ordre à l'église catholique? Oza vraiment na poids ya kopesa ordre na l'église protestante? Kebotinda batute. Non mais vous allez déclarer des choses oyo kosimbate lobi ba komona yo ridicule, c'est pas bon. L'église catholique ils ont mérité respect parce que ngana yo toyebi. À un moment donné, l'opposition était fatiguée. Cette église là est sauvamboka. Bazaba tata na biso même temps que tozolo bela bango to sala kana moi limie mokobo. C'est la même chose concerne pesa ki ndegonanga Billy Kambali, secrétaire général ya UNC. La muka wana donc atelemi wana lobi ko banda lelo pas question ya ba geste barrière biso to ko banda ko tambo la manifestation sur toute l'étendue de la République. Toza awa depuis a déclaré ki ango tozo kende siko une semaine. Combien de manifestations va organiser? Namboka nini? Esika nini? Nangonga nini? Oyebi ezana ba déclaration soki osali yango et que wechoué conséquences de la kamakasi.
ekobima lokola ozana poate. Ordre oyo bapesaki na bandeko ya UNC ya manifestation chaque jour. Bo respecter ba geste barrière te. Wapi ba respecter yango? Na Kinshasa, na Bukavu, na Goma, na Mbujimai, na Kisangani, na Kananga, na Mbandaka, na Kindu, na Lubumbashi, na Loja. Wapi ba respecter? Ekoya kobima lokola UNC azana ba membre te. Azana ba touté parce que depuis on l'a dit que kobanda lelo ba manifestation tous les jours sur toute l'étendue de la République. Ata manifestation mon côté salé. On doit éviter parce que c'est la jeunesse qui doit mener classe politique mokoboy. Et surtout que outi koza la membre ya gouvernement. Bino wana bozo senga indemnité de sortie. Bozo senga mbongo te. Quelque part là, nous devons éviter. Et ça, c'est le conseil d'amis. Ceux qui beaucoup mais je vous conseille. Il faut éviter, il y a une déclaration, il y a le causa capable, il y a cosa la té. Ils ont malamté. Ils ont malamté. Masolo n'a de pitié. Association Wanatangu Bozom, on a agitation, ils allaient Salem. Il y a deux choses. Le gouvernement, Baboy, ministre à hydrocarbures, Aboy ko renouvelé contrat ya Dan Getler, ba homme fort aux Alakina Bango. Okotuna yana mbongo combien capital na ye, okomona capital te. Mais a somba biloko akosomba eloko ako revendre angona plus cher. Na lobaka na bino makambo ya ba carré minier. Carré minier à l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila avec l'AFDEL, les Katangais s'étaient réunis autour de lui. Balobi na ye que Omoni na Mbujimai, bazana mbongo parce qu'il y a exploitation à minerai, tout ce que vous voulez. Nous allons Laurent Désiré Kabila appelle ça bango ba carré minier. Tango appelle ça bango ba carré minier, ba exploitango pendant 2-3 jours, bazu ba teki. Debo Dan Getler, ya sala kama kamuna ye. Na lingi bolanda. Moi propos il y a précision au bazolo. Nous sommes contents des décisions du gouvernement de ne pas renouveler les permis de Dan Getler. La relation opaque entre Dan Getler et le régime de l'époque, cela a créé beaucoup de préjudice à l'État congolais. Dan Getler n'est pas un investisseur, mais plutôt un commissionnaire. Il a l'habitude d'acquérir des gisements à très faible coût pour les revendre même 100 fois plus. Dan Getler avait obtenu ses blocs pétroliers en 2010 dans des conditions aussi très opaques, en dépossédant les acquéreurs légaux de l'époque, notamment tout le oil sur le bloc D et Dig Oil sur le bloc 1. Et aujourd'hui, si la RDC a été condamnée face à Dig Oil, c'est notamment parce que Dig Oil a été dépossédé par le gouvernement congolais du bloc 1 de Graben-Albertine à faveur de Dan Getler. Mais le gouvernement congolais doit maintenant prendre sa responsabilité, comme je le disais, dans le respect de la loi. La loi veut que le bloc soit octroyé par appel d'offres. Cet appel d'offres doit être transparent pour sélectionner un opérateur qui a la capacité technique et financière. Voilà. Boyoki wana bazolo bake Dan Getler oyo abima champion balobi aza investisseur te aza commissionnaire. Biso tozwa kana biso ka ba commissionnaire. Tala makamango bazo bomba. Parce que to komi na ngonga ya révélation, les masques sont en train de tomber. Les masques sont en train de tomber. Ngate mtu nalo. Balobi wana ke 5 commissionnaires. Mabima yanki. Abima mtu makasi mtu mbongo koleka. Asombi eloko, a revendre ango, na plus cher. Les gens s'enrichissent chez vous. Yango na lobaka, nzembo wana tozana mbongo te. Mutunde créa kambongo. Lelo tozana dossier awa, docteur Muyemba uchi koloba. Azoloba que, y a beli Covid. Akei na monkole, ba traité, ba tout n'est pas chrétien. Est-ce que ko traité Covid-19 est gratos, est gratuit? Ils ont offert. Habité. Bon, et c'est-à-dire, Christian a insisté. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont offert tous les années? Parce que tant que Christian a tourné, Christian a eu la Covid. Il y a mon copain Ebi. Oh, on a foutu mon pas plus de $3,000. Yebi Sangai, sorti Covid-19. Bazo foutu sabatu, bambongo ba $3,000.
Yoko kende mutu oyo azana kimanseke, mutu oyo avandaka na bumbu, mutu oyo avandaka na makala, oyo azovanda na selemba, bon, même na gombe. Mutu nyonso nde za na possibilité ya kobimisa $3000 pour que akende ba traiter ye COVID-19. Botel à niveau. Et nous sommes là. Au Kolobakaka, mbongo ezate. Nous comptons sur les partenaires. Ba partenaires, ba tonga mbongo bango wana ba Dan Getler. Boye ki bazolo bake aza commissionnaire, aza investisseur. Ba pesa e possibilité depuis 2010 aye arracher marché ndenge aligné pas mutu oyo aligné. Et ce gens bazo cacher ba démarche wana ali FC Sacham en musique. Machine wana jeep. Bino pe bokwe ikuna wo population bokwe ikuna. Te eza makambu ya batu bazwaka mbongo awa $50,000 par mois. Eza makambu ya oyo autorisé batu bakende ko samba. Eza makambu ya badan Getler oyo azwa mbongo koleka na mboka na biso. Il faut toye bazwa ngondenge nini. Botika ko distraire batu. Nous sommes devant un problème en Ndengwa. Les longs na zolo bela makam. Toza même pas na hôpital mon côté. L'état zanga hôpital. Docteur Mouyembe, numéro 1 ya UNRB, yewana beli akena mokoli. Azolo ba bien que a foutu pas plus de $3000. Donc COVID-19 ndenge toza boye, mobola soki azu yango yeba ke ozo kufa na yo. Parce que ya ofele zate. C'est docteur Mouyembe qui a dit. Aucun hôpital du cinquantenaire, balobi wanake, eza public privé. Basanganaka. Kuna, okokende ofele te. Naloba na bino awa, ça m'a coûté même. J'ai eu des problèmes nan de konanga eteni parce que naloba yango. Nalobi te, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Oza eu de peste. Oza cadre a eu de peste. Il faut otika elembo na ministère oyo. Comment est-il possible que Covid et bandi awa ba privé SMK ba tongi hôpital pour la Covid na minute et sili, mais l'État congolais qui a tout l'argent, tous les moyens est incapable. Bon ça les labiso ka moi bâche moko na malukukuna nani akenda kokota kuna zéro. Botali sabiso 2 land cruiser zela Covid yaka bon ça la ni eloko mon côté les lois longwe na esika wana elembo mon côté atiki elembo mon côté. Quoi? Balinga ki batonga tozala na hôpital. Mutu moko alobi nanga même na mboka bakotonga boete. Mais comment SMK qui est privé ba interne et on va mener le chef de l'État, il va inaugurer au batongango dans 3 mois. L'État est incapable de construire. Non mais attendez. Mais ce que zo ka mbongo ezo bunga kana mboka na biso eza mbongo ebele. Et docteur Mouyemba avoue que ba obazo travailler na riposte 7 mois bafuta ka bangote. 7 Bafuta Kabangote. Qu'est-ce que nous voulons? Nous aimons ces pays? Nous aimons entre nous? Est-ce que Tolingani? Mais ce n'est pas possible. Et les questions, ezali wana. Question kokati koza la question ba jipe ya nyongote. Question kokati koza la ya que ndenge nini bande konabiso yo bazana ba hôpitaux. Ba oyo ba infirmier, quelqu'un dit oh, bah docteur, bazana grève. Quel docteur qui est en grève? Baza ba docteur, te ba infirmier de bazana grève. D'abord, il faut commencer par corriger. Et total, comment est-il possible, bah tu vas au foot à mater? Mais il y a les gens qui vous tirent $50,000 par mois dans le distributeur. C'est quand même compliqué. Et c'est bizarre. Les lots, ndenge tozabo, la RDC est incapable de construire hôpital Yassika. Et tenez-le quoi, l'ingaki a ça, les alaki a que il voulait renouveler Mama Yemu. Anyanya wanyanya. Je sais que Lumumba. Et l'autre côté, biso bana Lumumba. Anyanya wanyanya o biso tolo bagana katako. Mais c'est pas possible. Et l'embonnement côté, je dis toujours aux gens, ceux qui battent un poste, ça là tout, otikata et l'embonnement ko. Au moment où wario n'engue na zomo na binoa. Boba na ko se concentrer, botikata et l'embonnement ko. Ata et l'embonnement ko. Oy monument ekotika la que tango mutubo ya lekaka, au moment tozolo ba pont lunda boulou. Allez, quelque chose est resté.
Donc hôpital wana mutu atonga ngo eza mutu boy. Tango akomaka. Docteur Mungani, nazo senga yo, Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique. Ça l'effort au relevé. L'avantage est que yo mwana poto eteni outi ko remplacer mwana poto. Oli lunga oyo azalaki wana mwana poto. Est-ce que zo ka villageois wana? Villageois zate? Bozaka ka bino poto na poto. Villageois lokola biso azate. On pouvait aussi marcher tolobi ketin biso pe ba villageois to kanaka. Mais tika elembo eza soni na mboka na biso oyo ba mbongo ba million epima awa pona riposte. Même pas qu'à moi centre moko basali ke oyo nde kotika lelem. Na loba kanabino à chaque événement, il faut que ça la quelque chose. À l'époque, ba hôpitaux basana oyo batonga yango neni. Quand il y a une pandémie, etika quand même quelque chose. Totika kama kambu yake, tozotika kaka nengwana ata elembo moko te. Naloba tozana cité ya oya. Tangu to organizaka francophonie na lobi botika kocha ba payote na stade. Totonga kota maluku cité de la francophonie. Anyanya wanyanya chaussée Kalumu. C'est la même chose que j'ai dit ah. Pona j'ai à francophonie. Na lobi totala esika moko ya kosala batalisa biso maquette tala betage. Tobandi na motel fiki na fikini. Batali si biso tokotonga o mabele akune za bien te tokomi ko kende stade di 20 mai bande konanga pona nini tozali ko rompwe na bambouteillage tozana ngo tokokati kotonga kota malukute comme ça to équilibrer la ville, mais c'est pas possible. Ndenge tozabo e bande ko bo retenir que il faut qu'on y batte pour ceux qui malade ezio docteur Muyemba lobi a fouti pas plus de $3000, c'est-à-dire a fouti $3000 pour na ba traiter ye pour na Covid ndabiki mi batela la tamasque na yo éviter et respecter distanciation sociale et respecter makambo ya ba couvre-feu wana tika ko boudé parce que ko kufa pam. Docteur Muyembe nous révèle que ba hôpital tondi na ba malade siko basali so tika mwa ngara wapi pona ko banda ko yamba banini et partout là-bas eza pas ba privé, l'état congolais incapable de construire. Nazo kanzoto malidi. Nazo kanzoto malidi. Mais ce qui otali pona koswana tozaba to liboso. Otala oyo tala mutu, otala makolo. Non. Non. Ce n'est pas ça. Wana te tozana ngo posa to pesa na to kabolaka makanisi, on se complète bande konanga. Il faut to mi batela. Awa Jantini ngo bilambaka azui ba décision na moto komema batumi balete bakokanga yo kofuta mbongo koleka oyo mutu wana lingaja futa yo na butu respecter heure soki bakanjo kofuta mbongo. Mais sikoyo mutu nezaka que bakanyi mutu na lemba na butu na 23 heures parce qu'il a violé couvre-feu. Mutu wana mbongo wana kofuta wapi? Quel est le mécanisme de contrôle pour que mbongo angweza la orienter na esika esengeli pour que servir? Po ya kobima lokola kopete bopesi pe ba policier mutu akanji azwa tena poche. Mutu akanji atena poche. Quel est le mécanisme que vous avez mis en place pour na ko permettre que mbongo angwe futama? Pour ceux qui siko mutu azana mbongo wana te boko sala ndenge nini parce que il n'y a que les juges qui a la capacité ya ko convertir et ko futa mawana et comme peut-être mode de mususu de paiement et ko sala mandenge nini. C'est ça aussi les questions, monsieur le gouverneur Jantini Ngobilambaka. Le mécanisme de contrôle 10 000 francs ceux qui bazuyo 200 000 francs pour na batu ceux qui a babar ceux qui 1 million pour na batu ya ba boîte de nuit. Na nyonso wana quel est le mécanisme bozo sala ndenge nini pour que mongo wane kotaka? Ce n'est qu'une question. Peut-être que cet après-midi suite à bokozwa une surprise. Un autre élément, ça sert à quoi? Restez scotché. Plus 243 998 311 332
sunga ndeko na yo ntango oza na bomoi. Kota Facebook okomona de komoni elongi kitoko makasi na Facebook komona kaka RIP, repose en paix. Nyonso tokotika eza kaka oyo tozosala. Merci tout le monde.